Bonjour, bonjour, partout amis, recevez nos salutations. Merci pour votre fidélité, votre attention sur notre chaîne. Merci beaucoup à vous tous, à tous les abonnés de notre chaîne, ainsi qu'aux nouveaux venus. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir comme abonnés. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos suggestions, tout ce que vous faites. En tout cas, ça nous touche énormément. Merci beaucoup et passez une excellente journée, que tout roule. En tout cas, merci beaucoup. Et comme vous avez vu sur la photo, nous voulons un tout petit peu parler de ce fléau, de ce problème qui est la violence conjugale. En tout cas, c'est depuis avant-hier que j'avais publié la photo de notre sœur nigériane Oyo Akufaki, mobali na e pasteur à Betakaye, moi si Oyo a subi sakaba violence conjugale, pona bat mingi ba zako se demander mais moi si ango nani ba boyebi na bino yepo ayemba kanzembo na epe boyo karana bino ango ye mutayemba eku eme you are the living God, moi si ango ye wana mobali nae pasteur azape manager nae mobali a betaka mwasi et cette fois-ci la dame a kufaki. C'était avant-hier tout publiaki. Nzamba za bolingo alobi non nzamba apesi biso deux cas. Moko mobali serviteur de Dieu abomi mwasi, l'autre mobali normal boye anikaka mondimi normal pe abomi mwasi, pour dire que violence o ezaka kapa batute ke o basambelaka te. Non, ti epa ya batu basambelaka basi bazo vivre ba violence ya sorte na sorte bandeko nanga. Ezaka kate bato bazake o azana e païen amelaka masanga alcoolique, mais violence ezati na ba sali ya nzambe. Bato baza censé prêcher na exemple, bato baza censé ko vivre na droiture o ezake pa na bango nde photos wa bango comme ba référence. Mais Nzamba pesi biso tous les deux cas à la fois pour voir que eza likambo eza réel. Photo telema ko lobele yango maman ndeko papa et si ko zali en tout cas to briser silence soki ozovanda na ndaku o ezake oza malamu te ba obosubisaka ba violence ya ba forme nyonso. Po violence eza kaka physique te, violence verbale pezali, violence psychologique pezali, violence verbale eza mwibali oba soka bandi ko sosola mwasi, ko finga mwasi, to mangala ya mabe, ko rabaisser mwasi, ko humiliaka e, même devant les enfants, même ata soki baza bango mibala ta tina intimité. Il y a des hommes comme ça, tina intimité ko finga mwasi. Tala nzoto mabe, tala nzoto ndengo koma munene. Aoyeba te ke munene wana mususu eza conséquence ya ba maternité. Na ba stress o pe yazo pe sa ina ndaku mwasi pa ko ya munene po stress payer sa munene. Donc pour dire que ba violence eza ba forme belé, la femme souffre. Violence eza kaka physique te, violence économique. Il y a des hommes qui maltraitent leurs femmes. A pesa ka mwasi mbongo te. Ye moko fa kende na Lidl ako somba biloka kolia. Ye moko fa kende Carrefour ake ko somba biloka kolia. Salaire à mwasi a confisca. Donc soki mbongo salaire à mwasi et le kaka na compte à mubali mbala moko pa na sens ya bien po eza lango pe mabete, mais na sens sko ya mabe ya ko dominer, ya ko contrôler, que la femme ne peut pas avoir l'argent. Violence sexuelle tina banda comme bala. Il y a des femmes qui sont violées na consentement na été a mobali azo kende na e o ka ba vaseline banini nyonso eza ba violence. Eza pe na ba contrainte sexuelle. Mutaza à l'aise te na likambu wana mutaza to ba makambu ekomi ebele, ba violence eza ba forme ebele et pesa ba forme mususu ya ba violence bokaboni déjà na mutu, mais azoti ko calme te ba SMS, ba appel, ba voice, ba vidéo, ba chantage. Aria ko telemaka nanzela outara musala a surveiller kayo zo sola na nani ozwi nani nyonso wana eza ba violence. Ndeko soki libala ezo simba te, soki na ndako ezo simba te, tala bana na yo bazana no mike ndeko bokola bana.
Baka eze belé domonaka peniela wakimaka libala. Tozala 100% d'accord nae ou pas. Mais c'est si une interpellation, faut interpeller biso nini o aviva. Ezale solo to elokuta. Mais elle a dit que elle a subi ça ba violence. Maman la biso mobali si akendaki aye ko zongela yo. Oh Félix Oise kwa lobaka mutu sok si akendaki aye ko zonga. Soit abosana ke loko yango aye ko récupérer. Et tobo sanate balobaka, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mutusoka kei, azaki déjà na kanda na yo, akota ki prison po na yo, mais eko zonga, asali semblait à couper sa gentillesse, et petit à petit, abandi kotia en exécution plan na ye, pe aleki en action. Toko iko lobango bongo eza vengeance. Abomi maman na biso na reine, bana batikali mike. Na papa o baboti 2 enfants. Bana batikali mike, bien que notre sœur a 3 enfants. Eza passe. Ba violence oyo, ba maman to telemato briser silence. Sokezo simba tende konanga. Il faut qu'on dénonce, il faut qu'on loba. Pe makambo ebele entre biso na biso ba basi pe tolingi ko juger. Moninga zo vanda kaka na libala malgré zo souffrir mazo vanda po soki na longwe na libala oyo batu bakoloba nini soki na longwe na libala oyo bakuna kofinga mana ko cholama na kokoma rabese aboma libala oyo payeni o aboma libala pona kosa kindumba aboma libala kasalinga katika la libre abomi libala ye atana ndenge basali surtout bangonde ba basali ya nzambe. Au monde de l'église, mususu bakolinga même pas koyamba yo. Pourquoi? Parce que osa femme seule ou bien osa femme divorcée, bakomi ko mononeti Satan moko boy. Pona ba surtout ba oba na milieu ba sali nzamba ta Sandra Mboui na émission na emoko na kaza remaloba yango. Certaines églises même pourtant wazaki célibataire, babande même pas kolinga koyamba bango, ba kende koyemba uniquement parce que elle est célibataire. Bande kobota la ba forme ba violence au basi bazo vivre. Parce que tu es célibataire, tu ne peux pas aller chanter dans telle ou telle église. Sandra Mboui, so boke na kazarema émission en ezali na landa yango. Aujourd'hui notre sœur Marie Missa Mpe a lobarango une fois na émission. Parce qu'elle est célibataire. Au monde ki babasi mususu bakoma qualifié de Jézabel. Donc c'est comme si à liba dans coûte que coûte il faut vendre na libala à tes aussi mbaté supporter mais tozo bosana ke mutazo souffrir moi epé alobeza te soka lobi ba ebisie kanga motema moi ça ka motema munene mais motema munene na violence te motema munene na harcèlement te motema munene na kofinga maka na kochola maka mikolonio sote motema malamu il faut zala pe sika oyo motema munene il faut zala pe esika oyo mutaza kimia sikoyo ya kei bana batikali bana na batikali mik bande konanga pensons sur l'avenir de nos enfants bana bakokola bango moko yozondi manayo o subir ozondi manayo o vivre ba scène bana bakoma ba téléspectateurs ya bakobunda na bino ya koswana na bino ya ba différent na bino bo discutaka devant bango bo bundaka devant bango bana bazo kola devant violence wana nyonso bozo former to bozo ko éduquer quel genre ya bana lobby. Bande koto ça l'attention. Dernièrement, Mama Lydia a outaki ko divorcé peu vidéo na tambolaki. Mais j'avais retenu une phrase Mama Lydia lobaki alobi tangwe simbite pona bolamu nanga pona vinanga j'avais décidé ya kotika pona kende. Au moins na kende vivante na boyi ekoma bakende akotala kanga na tombo na lingi que même bana nanga place batikali place bazo vanda mutu ayebaki mama na bango avandaka kuna mama na bango azalaka. C'est très important. Bon mutu a maltraité mwana na yo banga po mama na bango azali. Mais tangu bana batikali sans défense, qui va élever ses enfants? Qui va prendre soin de ses enfants? Pour papa après à kobala nae. Un monsieur qui tape sa femme comme ça, donc c'est un monsieur violent. À continuer pe ko beta kakaka. Je connais l'histoire d'une autre maman pasteur. Maman pasteur, wana, elle souffrait dans son couple. Maltraitance nandaku. Mais au moins, elle racontait ba makambo yazo vivre avec une amie. Po likambu mususu ezo bomezan de silence. Ne pas parler, batu ba oye bate nini ozo vivre.
Mais au moins, cette dame-là, elle parlait à ses amis. Et l'une de ses amies a bandé ko conseiller, ma chère, soki ezosimba te tika te na moyena tika eza te bandimi bakoloba famille ekoloba tala kaka mama paster abomi libala ekopesa image ya bien te ndeko nanga keba. Elle tombait tout le temps malade, elle était tout le temps souffrante. Ti petit à petit nzoka a développé ulcère. Estomac kuna ezoliama estomac ekoma grave. Mama na biso wana kota na mabele bakunda ye. Ntango akufi bakundi ye, mobali aumela te. Quelques mois après, mobali asala mariage na Kinshasa wana. C'est un pasteur. Donc pour dire que ce qui m'a bezali, faut dénoncer. Bien que tu ne peux pas parler à tout le monde, mais il faut parler à une personne mature, à une personne responsable, auprès de qui tu peux avoir de conseils, auprès de qui tu peux avoir des orientations, auprès de qui bokoki kosambela ensemble, auprès de qui monake osa vraiment la confiance que cette personne, ce qui n'a yebisi papa sinanga ako compatir, ako accompagner nga, ako conseiller nga, ako orienter ngai. Brisons le silence. Notre sœur Marie-R accueillie à Tikibana Mike, notre sœur Oshinashi accueillie